TV. Kilongo TV. Bon s'abonner. Ebele. Mikolo, solingi o s'abonner. Obetika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Bobetobe bokotobe na YouTube. Bobetobe Kilongo TV. Po Kilongo TV. Bokomona maijane. Oh Kilongo TV. Kilongo TV sene moko ebotami Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa kabaviko le kabatunyoso Kilongo TV. Bino ezali esengo na moment oyo je crois que parmi nous barobo bazate pour nini barobo bazate biso nyonso toza ba être humain toza na souffle de vie oyo nzambe apesi biso mpo se retrouver mokolo ya lelo wana tokoremercie kaka ye nzambe mokeli na biso mpo na ndenge apesi yo nanga pema mpo se retrouver lelo to lela elongo na libota oyo ekufeli oyo ya bango ndeko ntango mwana abotamaka soki aleli ezalaka esengo na biso tant tomoni aleli eza signe ya kolakisa que l'enfant est bien vivant. À l'inverse, tango biso tozolela moto azolela aleli te afandi calme ezolakisa que moto wana aza na souffre de vie. C'est le moment que nous sommes en train de vivre en ce moment. Ndeko Joseph Matondo Tcheko alelisi tout le monde mokili mobimba ezala na Océanie, na Asie, Europe, Amérique bazolela oyo ya biso grand artiste oyo atiki biso aza lisusu na bomoi te quelqu'un qui a fait les pluies et les beaux temps, en tout cas paix à son âme là où il est et que Dieu puisse le recevoir et pas y accueillir à continuer pour ça là toujours là à ce que ça même les anges qui sont là-bas dans le polo, dans le paradis. Au nom de la famille, au nom de tous les artistes, je m'en vais vous donner le programme d'aujourd'hui. Et aussi, Oyo particulièrement, Bazana Bagerbe de fleurs, Babolinga, Baya pour déposer, Bakende pour se faire inscrire dans la frère Mongali, ou Azana Lobo Konangaya Mobali. Yoana Bogendo Komisa Kombo pour que Yoso Eleka na calme, Eleka na ordre. Alors, je m'en vais rapidement vous donner le programme. Il y a votre de Day, il y a un niveau de Day, il y a un décollabis sur Joseph Matondo. Wana Tozala qui déjà, je crois, Toza qu'on continue pour ça la mise en place et aussi d'un moment donné à l'autre. Après mon intervention, pour Benga Batonio, donc de Benga Bilonio, pour enregistrer, pour se faire enregistrer pour la dépôt à gerbe de fleurs et pas un déco Mongali ou Azana Lobo Konanga Yamosi. Ceux qui tosili siwana bisonyoso comme un seul homme, tous les artistes nakosenga nabino tokosenga nabino tokotel matamba kobenga biso eke nzoto ya mowoi ebimi na morgue tokosala molongo na photo na ye cercueil liboso tango ebimi biso toko accompagner ko ti na chapelle oyo eza kuna. Aussi tous les artistes du pays nyonso bozali tokotelema tokende koyamba nzoto ya mowei. Et quelque temps après ekozala exhortation na pasteur na biso mokolo malelo akoya kozwa 15 minutes ya exhortation. Après exhortation wana tokoleka na lecture ya oraison funèbre na famille Tokubenga nièce naye.
Tilanzambi ena pasi emyangala simbeno lwazokyo kampa. Tilanzambi ena pasi emyangala simbeno lwazokyo kampa. Mono nzambi ngeti mona malwe tivanganga sadile notangubu ena. Mono nzambi ngeti mona malwe tivanganga sadile notangubu ena. Mabanza mamiki mabanza menoko. Hallelujah. Silazambi kesi lazenoko. Yetisani langa koso utangudira mamunga nemuketika. Mabanza mamiki mabanza menoko. Silazambi kesi lazenoko. Yetisani langa koso utangudira mamunga nemuketika. Gekwa dibundu ndeko balanja Kilongo TV mbote na biso toza awa na morgue ya hôpital du cinquantenaire wa pesika toye levé du corps ya artiste comédien Tcheko Matondo. Tcheko Matondo boyebi moi ba vidéo ça mingi ndeko akufi ndeko atiki biso yango toye a poto sa levé du corps peto kene na animation to tika ine kuke na ye ya suka toza awa ba artiste comédien froidement bazo ya moko quelques-uns baza mais bandeko ba réseaux sociaux bazé belé awa corps réseau bima corps ebimi kuna voilà corps ebimi kuna corps Tcheko Matondo ebimi kuna bazo kende ko exposer yango awa tokoza awa bisika wapi moi cérémonie ko salama ba comédien ba kolela awa bongo tokokenda ne kuke na ya suka totika ine kuke na ya suka toza na biso awa na hôpital ya cinquantenaire et nazomona quelques artistes bazali et tozokumisaka nkolo oyo apesaki biso Tcheko Matondo yeme azui Tcheko. C'est vrai Tcheko abelaki et boyebi ba vidéo sama moi ebele tina koloba loba makamunyo soana ezate quelques artistes bazoya kuna quelques artistes bazoya naza besoin na ebtena zo tendresse tona zo nani azo filmer na ebite soki to gozoaye to zo peut-être moko na bango yanga tendresse dibinga. Comédien monsieur, bonjour Yaya. Merci. Bonjour papa. Moi témoignage à Tcheko Matondo Ezali il était bien envers tout le monde. Est-ce que Tcheko azali bino nyonso mawe zalate. Donc azaki garçon moko poli premièrement, azo samsane bien et puis ben va na batu. Donc ko perdre yeza vraiment ko perdre penza élément pe passe na motema. Merci beaucoup. Moi moke ka ba émotion ezali biso vraiment na mingi ba famille. Ceux qui par exemple te commis dans les cambo, il faut pas battre la comédien. Comédien à foutre à mater. Comédien à vivre en amatole. Kaka sope to bito senga baba bolekisa. Siko tanga ndeko na biso akufi, toza na souci to lela eto kunda na kimia. To tiko basala ki bobazongi saibo. Po sosa melaka mbuma lisangu we koki na mongongo na ye. Mongongo na biso yangwane koki otolakisi e pa ndeko na biso Tcheko. Po ezala ke sunga makandeni. Soki comédien akufi nani ba chef ya mboka ba konza mboka ba yaka ba pesi cotation wana matange koleka extraordinaire siko na ngongo ba comédie ka baza limité to sangisi ka ba kaka na biso to kundi lelo famille ba mona ka to kundi te wana eza makamba pa masumu mais papa ko di so atiki biso yo ka sangwango
Pardon? Oh, papa, famille, papa Kwedi, molimo, mes condoléances, molima, papa Kwedi, Eva Nana Kimia, Nayoki Sangwe, Salibiso, Pass, Makas, comédien, Kovandaka Kimia, Sangwe Zalako, Tozo, Sixeka, Yakukufa, Ndependa, et comme ça la passe, Namawa. Là, je te quelque chose par rapport à la disparition de papa Kwedi. Papa, on a zai kon namboka ti. Azai kon namboka banda musala vanto bota matoyo kokuta na musala. Lelo azate za pasi, ya pasi makasi. Donde toza tozo lela to koti suna kolela makasi. Ya pasi. Les autres continuent kaka et continuent. Merci beaucoup. Eh bien voilà, on est en train de pleurer. Papa Tcheko Matondo qui nous a laissé. Cette disparition nous fait très mal. Pendant qu'on est en train de pleurer Tcheko Matondo, il y a encore une icône du théâtre congolais qui vient de partir, Papa Kwedi Maiputu. Nous aurons le temps de parler sur sa disparition. Et tout le nana nous reportage à Bobsek, il y a Papa Tcheko Matondo. Pasteur héritier Bisioka, Kegazali, Azoya, Yohana. Vous avez juste 8 minutes. Merci beaucoup. Évacuez la pelouse, s'il vous plaît. Évacuez l'espace. Nous ne tarderons malheureusement pas à nous apercevoir rapidement. C'est la fatigue qui traduit le mien, mon état d'esprit qui dit à ces lettres vous manque. Et tout est le peuple. Notre oncle, notre frère, notre fils, notre ami, à tous avait en effet la solidité de chaîne et la souplesse du roseau, car il était en effet unique et personne n'aurait pu l'imiter de son vivant. Cher oncle, la vérité de notre passage sur ces terres est que nul ne peut atteindre l'homme sans passer par le chemin de la vie. Certes, tu es parti pour ne plus rêver, mais à jamais tu resteras gravé dans nos cœurs, car dit-on avec raison que l'artiste ne meurt jamais, il vit par ses œuvres. Artiste, tu l'étais, c'était ta passion, ta raison de vivre, c'est l'étymologie qui te poussait à rester debout, même quand tout semblait sombre. Oui, des moments sombres, notre oncle en a connu. Peut-être il ne donnait pas la première impression. Enfin joueur, il savait bien cacher son jeu. Faisons de problèmes. Faisons tout pour que le monde extérieur ne perde même pas une seconde la nature de ses problèmes. Nous sommes le rare privilégié de l'avoir vu souffrir. Aujourd'hui, je peux vous dire que cet homme a combattu toute sa vie. Quel brave homme. Quel papa merveilleux. Mon oncle. Ce genre de personne qu'on aimerait avoir à ses côtés et qui mérite bien quelques secondes d'applaudissements. Dieu saura consoler nos cœurs et penser cette plaie. À jamais dans nos mémoires, cher oncle Dieu. Et que la terre de nos ancêtres te soit douce et légère. Mon paix, tu le mérites. Si on peut applaudir. Nous allons appeler M. Prosper pour les mots de la famille. M. Prosper.
mots de la famille Malassa et Patatula. Profitons de ces moments douloureux pour remercier tous ceux qui nous ont soutenus de près ou de loin pendant toute cette épreuve difficile. Par vos gestes d'amour, de compassion. Déplorer notre frère Tcheko. On est avec notre ami là. Bonjour mon frère. Bonjour papa. Comment Nani? Ouais, comment on a honorable John Mbouyo. John Mbouyo, babi aux États-Unis. Oui, on est aux États-Unis. Oui, matanga Tcheko. Oui, on est matanga Tcheko. Et puis on est Liban Nangai. C'est ça. Tcheko Boande. Tcheko a des camarades dans la classe. Quand on est na YC. A tapé Noko ya moi Nangai. Parce que maman moi Nangai moi on a venu Kaouka Beladon. Venir à Tcheko quoi. C'est ça ouais. Faut dire Tcheko ya moi. Le bien n'a pas fait na Tcheko par rapport à disparition. Tout à soudé. Tu perdre les mêmes nés dans Congo quoi. Donc autant à peine à Tcheko. Classe c'est moi qu'on a dit c'est. Ouais, comment on a classe quoi. Donc ça me regarde sur Gabiso. Merci beaucoup. Vous êtes un mari, il y a un bien marié Mikolo Boni. Mais bien expérience elle belle ça va. To ça va espérer on to bagzak. Ah bah le babou moté. Oh, to la biso. Ouais, il va na noté. Ma ouais, Tcheko atiki biso, bozainde na Tcheko boyeba nani. En tout cas, koloba koyeba na c'est trop dur mais to bana ko monana. To no monana yaya place musuna ba tournage na ba matanga neti boto pesani ba mbote yaya ndeni suki wana. En tout cas relation comme telle vraiment ezala quitté. Non na joie pe na esika mote. Papa Kwedi sous atiki biso zo yoka kya. Oui. Na dem tali boso na koma ki na asiji. Oui. Tali boso. On perd la communauté congolaise. Pour Baoba, mon quoi mitina missi. C'est papa Kwedi. Papa Kwedi. Moi, ça va vanter. Mais on n'a pas place. Mon sous au point. Icône, tu papa Kwedi à quoi il vraiment. Par contre, c'est que bébé va exposer pendant 3 jours. Tu vas à Rotala. Oui. Ça va tout passer. On dirait monde de théâtre. On va me souvenir qu'on va au théâtre. Pona. Caché à Malongeza, Kate, bah doit vivre à Matolo, et puis bah doit beaucoup vendre, moi c'est beaucoup famille balem. C'est crâle aux alaka et mokonza mutaga mieux placé dans sa réponse wana. Tant que biso bateau car ne toza bona maina makila na incapable de répondre à la question des bateaux au la peau. Secret pas de Ndamazwaka le comme de aussi c'est lingai. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes là. S'il te plaît. Sondiata Maniata. Bonjour, mes condoléances. Merci, Arabi. Vous avez Tcheko, vous avez été joué. Ouais, tu es c'est un jeune frère au Tozoagi Tampena. Il y a Rosana et moi Tamoulaï, mais les lots a décidé donc voilà. Tcheko a tiki biso, non te connais pas quoi dire ce soit qui. Vraiment pas si sérieux, pas si l'école pas si. Donc liwa muta décidé à Nzambe, le roi Nzambe a permettre papa Kwedi atika biso. Nzambe ayamba molimo na ye na kimia po biso tozana biso batamokili. Donc on a décidé de le remonter, le kola ye moko a permettre tozaki on a pas si ya Tcheko. Et si misili na noté papa soit kibiso donc Nzambe moko azwara lokomo. Merci. Merci Arabi. À côté c'est aussi un baoba dans le monde théâtre congolais, un producteur. Lui c'est Major Zolo, Major Bissadidi. Je vais tenter de lui faire parler. Il est en train de parler avec Bellevie et président. Pardon. Hein? Bonjour président. Bonjour. Moi, Minicho Nozoyo, et le producteur Major Zolo. Et vous avez quand même Tcheko. Ah, vraiment. Yosa comédie. Vous avez un Tcheko, tu n'as surtout pas Tcheko. Voilà moi. Oui. Disparition naïe, salut on est. Bon, les gens ont eu les anzela mutunuso. Muto a retiré la mutasuka na vinde to yabo to ebiete. C'est quoi nzambe on a retiré la paix. Na mokinae ça va mais les gens ont eu les anzela mutunuso. Pendant que tu es là, Tcheko, il y a une mort qui est sous sango. Baoba moko akoyi papa Kwedi ma input. Bon,
yango toyebaka toujours ezaka elwa moto na moto na monga na ye ozomona bon avec Kwedi mpe aza mpe papa na biso tojoa na ye mpe kaka toujours comme l'habitude nde tosalaka mosala tokolela kaka ezaka tula tula toyolelisa kaka baoyo bazokufela mpena bafamille propre ngati ya bandako bon esalaka mpasi mais tobetaka na biso minoko te tolobaki théâtre bazokufa trop toza nde ebele pourtant okende na mpo bajoueur te bamusicien mwana te rare mais bacomédie toza plus koleka bato ya mosusu wana mpo mingi bakoma betango libakondre bato ya théâtre bazokolesa bazotela bapoison te biso ezango bamaladi normal moto akufi telemaki twana bato bayina bacomédie trop yango makambo ebele kotaka na kati ke ekomi besoin ya bapoison jalousie mais eza ndenge wana te neti sikovi Kwedi akufi abelaki soki azala na problème na moto baloba nini poison mais eloko eza na kati te mais vie akoli malade dérange ye tia ye kokoya mpo vie alingaka te ke kopiblie kosenga epa bato so azala moto akosenga bato banga découvrir nga vent mais kola asengaka te yango moni bato bayebaki yango te ti etombeka mo bato vie Kwedi akufi mais mingi baza ya kolela ye mais asala mingi na kati ya mboka na biso Congo soki mpenza bakolela ndenge wana ekozala mpe kaka bien nde tolanda mwana na biso Tcheko. On se rappelle un dialogue contre sans souci rôle wana ba ndingari ye mto na éviter so ye mta bandaka mais je crois parmi bato bandaka on ye ezalaki ye mpe moto apesa lelo oyo na bino loko ba grand comédien moto apesa goût biloko wana talaka biloko papa wana asala aédika trop na kati ya moko donc acontribue na éducation ya biso na kati ya mboka oyo malgré mosala yango tobando yango sikoyo na désordre mais oyo mpenza bayaki na éducation yango ezalaki bango comme na désordre désordre elali mais nakolobela yango lelo te yala mokolo tokolobela yango eza mpe kaka fo tolobela yango mpo nini bana ba bandenge kotambola ozomona esako. Merci beaucoup président. Promete merci na bino mpe ndenge bozomonela grâce na bino yango oyo bato azodécouvrir moke moke makambo oyo merci. Lui c'est le producteur Major Zolo Zolo, Major Bissadidi, l'un des grands producteurs. Yamao, Yamao, mes condoléances. Oh, merci papa. Ouais, Nangola Nzambe. Namonyo sur les lois, tu es la Tcheko, je sais pas si vous avez na Tcheko, ce mois témoignage moi japonais. Non, Tcheko c'est un frère. Ton nom va na mingi mingi te mettre à chaque fois. Chaque fois sur ton moni, tu blagaga. Yamayo, Tcheko, to seki na biso c'est tout. Mais quand ça la montre na Tcheko mingi mingi. Ça qui te mettre ça qui na biso maso to kutani na ba circonstances to blaguer na biso tout ça ba blague. Mais malheur kaka ne mambré là y a maladie. Comment ça fait mal mais non pas le choix. Pas le choix, c'est la vie. La vie continue, famille tkalaka na makasi artiste non se basa kaini. C'est quoi? Qu'est-ce que vous faites dire à sa famille bon, à ses fans, famille des jeux au lobby, à ses fans et aux amoureux de théâtre? À ses fans, balinga kaye vraiment encourager famille nae vraiment bengaka sa femme, sa famille et ça va vraiment bien. Mais nous sommes ensemble quoi. Je manque même de mots. Merci beaucoup. Merci beaucoup mon frère. Voilà, on est encore là. Cérémonie les gars, awa, les abadés pas bajab des fleurs, babsek, nyonso et bon dans le reportage, on est loin en tant que foot à tout la Tcheko Matondo. Voilà, comme j'avais dit, on est là avec GB et Yenga. Boni papa. Ouais, ça va. Condoléances. Merci, pareillement. Il c'est pas même temps de le soulager en français. Il parle bien français. Tu as pris du poids. Maintenant, j'ai fait mon régime. Sinon, ça va. Mais tout se passe bien. Ouais, ça va, ça passe bien malgré, excusez-moi, les mots ne conviennent pas. La disparition de notre frère, donc nous sommes pleurants, on pleure, donc voilà quoi. Il est magnifique, ses frères. Comprenez, les artistes sont comme ça, on pleure Tcheko, mais ça ne nous empêche pas de rire un peu. Et à part Tcheko, tu as juste sous disparition, il y a Papa Kwedi. Oui. Tant que ya papa Kwedi bisoko tozaki na tournage dynastie rire to sala bagaga tant to yoka ki message wana to kati tournage to ke mbangu tina hôpital yo AJJ place Azalaki na côté tina kati na accompagner président Elombe président Masumu Azalaki na kati ya tanke nani artiste non ouais c'est artiste et puis na rappeur relations publiques. Ouais, na relation publique RP donc na koti wana bazuinga na keiti corps koti na nini ti to aki na ngwa to kesu na président Elombe kuna to rappli ba mamnyo de mamnyo to ça kanga na président Elombe to za pembeni
Ouais. Nazara pe moi mutamalonga batune ba mona ngo ndire na ranatina te mais yo rabi ma vingo moi tu sais que je suis ton frangin. Ouais. C'est quoi disparition ya Tcheko ya papa Kwedi et c'est un bank ça va te musuma ngamo ya théâtre ba mona ko mabe. Non, moni lelo pe ezala mutu mo pasala a pousse a kufi. Ezapena mutu mo asala ka courant lelo a kufi. Ezapena mutu moko atambusa kateka kelo mo songolo a kufi. Mais biso ba artiste ezara mingi po tozara to ba star. Donc pas promis c'est comme la biso to komara. Tcheko akufaki nzambe muta permettre. VP akwedi auto kende nzambe pe ka muta permettre. Donc c'est pas dit que batu ba abandonner théâtre o po tozo kufa mingi non. Liwa place ignon sozali ce qui est tangamaki yayo so etangamaki okufa kaka donc voilà tokumisaka nkolo tokumisaka nzambe abina ba circonstances nyonso tokumisaka komone donc voilà tokumisika kombona il est le maître des temps et des circonstances voilà molimo ya Tcheko et pe manakimia peu n'importe batu ba oloba peu n'importe peu importe voilà donc mutu ayi akolongola souffle ya mutu na vie auto à part nzamba zate soki Tcheko akufi nzambe mutu a permettre so président Kwedi papa Kwedi akei nzambe mutu a permettre donc na circonstance nyonso to bara gloire à Dieu nzambe azwa lokumu. Merci beaucoup Jésus. Merci mon frangin. Frangin. Merci, on est là, j'ai vu d'autres artistes là-bas, je ne sais pas, on va aller là-bas, Yanathan, on va essayer d'avoir leurs avis par rapport à ces obsèques. Donc papa Kwedi Maiputu, Azana Morgue, Aza Awa je pense, et puis tout ça élevé à corps, il y a Tcheko Matondo, et on va tenter de faire parler quelques artistes, ils sont nombreux, mais tout le ça, Mwandambu, et ça bien, moi il faut tout cas Mbekuna, tout Kembekuna. Voilà, on va aller là-bas, on va faire parler quelques-uns. Je pense que ça va se passer comme ça. On est en direct. Lui, c'est Pacho et Fatou Kaembe. Bonjour Yafa. Bonjour. Les condoléances. Merci pareillement. Disparition à Tcheko Matondo, ça là qui ont des. Disparition, ça a toujours passé. Parce que mon tour bozala kinaye, bolia kinaye, bovanda kine besoin de temps à partager, c'est un groupe mawa. Donc, les Kedakinga. Et ça n'a vraiment pas si bon. Tout le bani, tout peut ça merci Nanzambo appelé ça pas à Zouak. Voilà. Merci beaucoup. Amoni, papa Msogoto, il y a bien un berger, Boni berger. Bonjour papa, bon. Merci à toi aussi. Disparition à Tcheko Matondo, ça qui ont dit. Ah, ils avaient un choc, mais cassé, hein. Choc grave. Quand on est dans un bois, ils avaient pour courage à Mibali Gaka. Mais Tcheko Pena, petit frère Pena Ndako. Donc il pensa na éviter na comparer benza na bactéries mais à comment na mona ndako penza parce que on partage abatamo ebelé à part mamba théâtre. C'est quoi qui est tozo la Tcheko papa Kwedi le soit kufi. Vraiment surtout papa Kwedi. Fait quoi kuna na Tcheko mais nzamda bongsa makamuna ya kaka ndenge kanagea. Donc il y a des chocs mbaramo ekutani na tamo pe boui ya bien té. Mais tous obligés de tolérer nous Tcheko to kundae totalement on peut faire Kwedi. Voilà pas moi on a écouté baoba voilà baoba papa na biso et vraiment il y a tout le bango tata sim tout le baba passer par moser belé pour na tout le baba on dit lelo d'abord ils ont beaucoup ni matanga stylité mais biso to kuni matanga stylité to zoli la kaka c'est ça batu bakuni ba la kaka donc to kuri to lela donc on est ka teka ko tika ka moko après ce que to kunda mususu donc tu bote bana moma pasa moko kufi bo kunde bo so ka bilipa mususu akufi. Donc il y a Bajara Néwana, il y a Mbaliboso, comme elle biso, et ça libère bien, ça libère bien. Mais nous avons le coup. Lynn Kardashian, arrivé voilà. Bonjour, merci pareillement. Mikolo azo combiné na ndoulé na théâtre azo beta ngona nenga osaka. Tout ça on a ça la moins bien par rapport à le Bigard. Donc tout ça toujours on a pour na là ndeko biso Tcheko atiki biso pe à son âme donc tozo là toujours et puis tout ça matanga mibale na papa na biso Kwedi autotika biso donc voilà c'est ça. Tcheko moi témoin c'est ça c'est un frère Tcheko bena famille ndeko nanga tondo za na moi trop tourna et puis voilà donc nzela biso surtout je pense qu'il y a un programme il y a un rendez-vous mais les lois tiki biso oui donc voilà donc atiki pe groupe naé
tant na solo boy na mona maman image be Michel bando sala non qui douleur na comprendre c'est quoi ouais na moni pe Cardozo de moi-même ça va maramolu gela ba problème yango voilà de Cheko poto moni Cheko ala motiver nde mo lobia azala au forum molé na mam na bino mais yebo tchango na sima c'est comme si tout pour ça la pena parce que matin côté le mapena moni de côté ndeko nanga oyebeli komona oyebisa yo toyaka matanga mpona kolakisa bolingo na mutu oyo atiki biso toye te mpona kolakisa ke matanga ndani yalaki danger ya nanu bato bayaki ya nani non voilà ndeko nyonso tu oyo akoya na matanga Cheko gloire à Dieu to oyo azali oyo peut-être pe azi contre état to aza malade gloire à Dieu. Mais ce que ça veut dire que oyebi programme ya ndeko atiki biso pe oza leloko kosala te ovandi la mabe. Et puis to éviter le même question o ezongaka na ba matanga nyonso parce que matanga ba question botuna. Tato koma na matanga avec Kwedi. Botuna ka ba question wana. O matanga avec Kwedi sali boye. Donc to longola polémique wana ngana zana pasi moko ya komona. Ndena to ba tout à l'heure. Ba image ezongela nga ya be mission ya komona lolenge ndeko pena bando senga aide ya komona bina zolela na sali mokili nini nani akosala nga boy parce que loko wana isala nga ezo bangisa nga en fait esa nga pasi en fait komona ke nindeko na yo bobotami na ye ni mwana na yo mwana ya bato o azabe na mapara na mama na ye mais yo olongoli ye na mokilo bomi po yo nani o imaginer niveau ya place naza. Donc place voilà cela veut dire mais les importés ali et sans zela bisonne tout sauf qui n'engé là ça fait mal. On est toujours là à la morgue de l'hôpital cinquantenaire. Je suis là avec le pasteur patron Papa Serge. Bonjour, mes condoléances papa. Ouais, merci beaucoup à vous également Rabi. Merci directeur. Papa Serge, Cheko Matonda Tiki Biso, d'abord sa disparition et ça la gonde. Très mal. Très mal parce que je me suis réveillé le matin na côté Facebook na moni bato ba affiché aussitôt na zui mutuka na comité et pas na bango place wapi makambu ezalaki na komi wana to moni makambo to monaki tout s'assurer que ndeko akufi leki Cheko ça leki oyo to moni Lolenga Zobanda, paix à son âme. Pendant qu'on est en train de pleurer, Papa Cheko qui nous a laissé, du coup, on nous informe encore la disparition de Papa Kwedi Maimpoto. Ouais, l'histoire de Papa Kwedi nous a trouvés dans un tournage. On a tournage, on a appris que Papa Kwedi a couffé. Mais avant cela, on a l'information que Papa Kwedi a salaki crise et crise wana bakendaki nembangu na hôpital pour ne pas entrer dans les détails. Bakendaki na hôpital et nous avons vu Papa Massassi faire une émission concernant la maladie de Papa Kwedi. 2 jours après, on nous apprend que l'icône, le modèle la légende est partie. C'est une grande perte pour la République démocratique du Congo. Nous sommes censés connaître que Papa Kwedi est l'image de nous qui sommes ici présents. Tant on a eu un théâtre classique, la vie azaki multiforme. Mais tant on a eu un classique, Nathalie Papa Elombe, Nathalie Papa Kwedi, Ngana Koti na Katikati na Bango et Serge Abimi. Alors c'est une grande perte. Pour ne pas dire que des pauvres, peut-être Mbela Karakolela, ça vous encourage? Est-ce que ça vous motive de continuer ce travail d'artiste? Ça ne nous motive pas de continuer, je vous dis sincèrement. Ça ne nous motive pas de continuer. Ça ne nous encourage nullement. Mais parce que c'est une passion. Le théâtre pour moi, pour nous, pour tout artiste et comédien, le théâtre c'est une passion. Une passion
Oyo et Otinda Biso Ata Oboyi. Savez-vous que oui, c'est un travail libéral qui demande les soutiens de beaucoup de personnes. C'est un travail qui demande le soutien du gouvernement, le soutien de tous les mécènes politico-administratifs. Mais malheureusement, dans notre pays, nous voyons ce que nous voyons. Nous faisons un travail honorable et noble, mais malheureusement, la rémunération est miette. On va donner la faute à qui? On est dans un deuil, nous aurons le temps d'en parler peut-être dans nos émissions. Oui, oui, on va en parler dans l'une des émissions. Arrêter aussi ce genre d'hémorragie. Il faut vraiment arrêter ce genre d'hémorragie. Il faut que les comédiens vivent de leur juste valeur. Mbala mingi to kufa ba pauvre, papa Kwedi akufi. Mbala mingi ba comédiens mususu oyo peut-être l'emsou va émerger les lots, ils ont construit des maisons, peut-être l'emsou dans une autre business. Hein? Business et pour propulser Bango dans le théâtre. Hein? Papa Serge, on va en parler, je vous dis merci. Je poursuis mes reportages et mes interviews par rapport aux obsèques de Papa Tcheko Matondo. Merci beaucoup mon frère. Voilà, merci Nathan Kifuta. Les artistes sont vraiment nombreux. On va tenter à sauter mais quelques-uns. Poursuivons notre reportage avec Nathan Kifuta. Nzambi ena pasi emyangala simbeno lwazokyo kampa Tila Nzambi ena pasi emyangala simbeno lwazokyo kampa Mono Nzambi ngeti mona malweti vanganga sadile notangubu ena Mono Nzambi ngeti mona malweti vanganga sadile notangubu ena mabanza mamiki mabanza menoko Haleluya Tila Nzambi kesi la zenoko Yetisa kilanga Koso utangudila Mamunga nemuketika Mabanza mamiki mabanza menoko Haleluya Tila Nzambi kesi la zenoko Yetisa kilanga Koso utangudila Mamunga nemuketika Ngekwa dibundu Mukya mawetita Bonzambi kakena koko Ngekwa dibundu Mukya mawetita Bonzambi kakena koko Wetisola nzila Iu nasadila Tilanza Bivo ya satana Wetisola nzila Iu nasadila Tilanza Bivo ya satana Mabanza mamiki mabanza menoko Haleluya Tilanza ngekezi la zenoko Son père, Aminata, bonjour, mes condoléances. Bonjour, merci pareillement. Merci. Tout le monde matanga Tcheko Matondo. Moi, témoignage, Tcheko Bozaki Naye, vous avez en fait, on a yebi na vandina ya Tcheko Troté.
Mais c'est un gars qui trop dans le théâtre, il va trop dans monde il y a côté parce que dans un quartier moko, il y a Longo, il y a zamona Beladon, puis dans un le sous la sécurité donc so bi to suma tanga azalai ko ya wana pa bande ko na ngai pa bande ko na po ya uta pe commune mususa yo wana ko ya. Donc voilà, dans un quartier, nous avons fait un bambou, nous avons fait un théâtre, mais nous avons trop mais c'est une bonne personne, pour ne pas dire qu'il y a des personnes qui ont fait un peu à la raison de ma tante, nous avons motivé, nous avons motivé. Donc nous avons après ce qui veut se payer, nous avons suivi. Tout ça, il y a le bâtiment pour tout le monde qui Vous avez appelé pour le cas pour la disparition de Papa Kwedi Lisusu. Pendant que tu es là, Tcheko, tu dis que c'est Papa Kwedi Atiki. Oui, je suis dans le groupe ANTPC, que Papa Kwedi Atiki Biso, on a encore le baraka. Nous avons un moment où Tcheko a moment où Papa Kwedi a donc, nous avons appelé ça qui Biso a joué, on a encore le baraka. Merci beaucoup. Merci. Mais c'est déjà une question, une réponse à la question posée par sa famille, des familles réponse à ma comédien et sa présence là. Donc si ma comédien va y avoir des pour il y a des bango pour c'est-à-dire les gens vont je ne pense pas que les comédiens ont négligé le corps et un décollé. Plus forte raison et bien il y a Tcheko qui parmi bateau bané pour ça la macasse la théâtre je ne sais pas dans la solo de la famille a été, je connais personne dans la famille il y a président Tcheko on a eu donc le discours concernant Marambo Batbol que famille a évité on a discuté dans mon côté tant de fois na kenda kuna na matanga na tikala kosola na membre famille à mon côté on a évité à mon donc ça la critique par rapport à Mambo ezoloba ma pour la famille na on taper à côté et ça la bien dit je crois dans Simon on a créé les na yoki donc yoka que famille na déclaré na yoki te na yoki on parle na micro pour que famille va communiquer va négliger na éviter parce que na ba journaliste ba ça c'est pour na nini ba journaliste va quitter ba communiquer va quitter ya on veut le moment ba journaliste nyos ba collègue nyos ba ça je ne sais pas ya mutu ya eza de konabiso abela qui a confié to ndai donc eza important ko linga ko ezo sala masiko eza te famille ko lo ba comédien ko lo ba chroniqueur ko lo ba caméraman ko lo ba ko l'hôpital ko lo ba mais ya mutu ya eza ke corps ya Tcheko et Mimi d'honorer étant un artiste et comédien donc ko ndaye et voilà et ça la ndenge matanga ba comédien et ça la maba parce que c'est ça négligé tous en tournage tous en mambelé tout ça la national et tout ça ça pourquoi touiller c'est que il va utiliser mémoire merci. Nzambi ena pasi emyangala simbeno lwazokyo kampa Tila Nzambi ena pasi emyangala simbeno lwazokyo kampa Mono Nzambi ngeti mona malwe tivanganga sadile notangubu ena Mono Nzambi ngeti mona malwe tivanganga sadile notangubu ena mabanza mameke
mabanza menoko zila zambi kezila zenoko etisani langa koso utangudila mamunga nemuketika mabanza mamekei mabanza menoko zila zambi kezila zenoko etisani langa koso utangudila mamunga nemuketika Kilongo TV. Kilongo TV. Bon s'abonner. Ebele. Mikolo, solingi o s'abonner. Obetika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Bobeto be bokoto be na YouTube. Bobeto be Kilongo TV. Po Kilongo TV. Boko mona maijane. Oh Kilongo TV. Kilongo TV sene moko ebotami Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba vie ko le kabatinyaso Kilongo TV